Zoumel 1000 ezope qui sabiso makambo. Soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengika Zoumel 1000. Pour radio wana non. En tout cas félicitations. Yo kolobani pour na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de ya soki za soki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte volcan. Bien moya bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpoasa. De sa part. Est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec Joseph Kabila? Non, pas que je sache. Vous n'avez jamais rencontré Joseph Kabila? Non. On a appris que vous l'aviez rencontré entre les discussions. Tant pis pour ceux qui le disent. Tant pis pour ceux qui le disent. Moi, j'ai une lettre. Et qu'un ambassadeur, vous avez même conduit chez lui, vous avez discuté avec le président Kabila. Je dis tant pis pour ceux qui le disent. Il y a des témoins qui le disent. Tu mens. Il ment. Pas plus tard que Mikolo et Lekio, même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, M. Abbas. Boyoka, c'est un peu, on dit makambo mingi balwakapo na Kabila, babambela kaye makambo pe mingi. Papa Bokamba l'alité, Papa Roger à l'alité, Maman Rosalie à l'alité, Mazali Koutengela, oh Pepe à Kosamake, Nalokuta ya Baini ya Congo, oh Natou la landate, Badisco ya Lokuta ya Ba opposant, Mama Kalamba et Asila, Radio Zoumel les aliments salam makasi, Zoumel et Bimisalo Kuta ya Kwanda Poissa.
Zoumel Mil, Maman Rosalie, Oumela, Oumela, Tozana Besengande, à moi si, Odette Mbongo, Maman Rosalie de Makambu. Maman Rosalie, Balobi au Makambu. Donc, ton Rotterdam est confirmé, c'est que Ozali Penza Mota. Na Katabat. Donc, Bandeko Nyonso. Soki Zoumel a lobi di kambu fo bondi maka. Po Zoumel a akundola kamakambo yo. E bomba nga penza na se ama ya bimisi yango. Oyoki? Mama Rosalie de Makambu. Umela. Allô? Lita bitu salamboni. Ali dit mais yo reta er on a kita susu tenga na okende te po er azumel le koki ba tshaka émission na ba mingi ba 22 nga na otala azumel min. Radio na nga la vérité na ebisa yo joana ke landaka radio zumel min tika ko landa ba radio mususu. Landaka radio zumel min radio a vérité. Radio ezalaka ko radio o emesa na ko mener ba enquête na bango. Radio azumel min soko yebisi ba exposer bango problème na yo. Yo kan explique comment les humains min ou exposer problème na yo ba yo ki yo mais ba tika la ba sa ba mena banquette na bango so ba yebi vérité ba don ba ko dénoncer yo. Oui ngana so tala en tout cas moi que nous sous na yo ko tiko erreur exacte dit limbi ça en tout cas kende kaka pardon o kende te po na encore raté monsieur humain min que c'est bandi humain min radio ya vérité humain min radio to kundola humain min akundola kana source ata vérité. Et bon, maman, na samai, Zoumel Min, akenda rokundo la vérité wana, abini sango na mokili. Zoumel Min, radio abo solo. Zoumel Min, eza Zoumel Min, bori bien Zoumel Min. A Zoumele bino na 1000. Yo kanisi, o leli ba on a 9, mais yazo lelo na 1000. Zoumel Min, radio a vérité. En tout cas, moi, n'a qu'une des athées, maman Limbi Sanga, donc, RSC, qui font acte à la Zoumel Min. Zoumel Min, radio à vérité. Zoumel Min, Rotterdam Ndima. Zoumel Min, Hollande Mobimba Ndima, Zoumel Min. Vous êtes, Zoumel Min, Hollande Ndima Yango. Zoumel Min, radio au monde entier Ndima. Zoumel Min, et Sika Bozali. Zamba Pambola Bino. Bandeko ba bolingo mbote na bino ba ibomisa na kolanda radio Zoumel 1000. Bandeko ba bolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino bomisa na kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko ba bolingo lelo ezali mokolo oyo tobongisi masolo pona oetali bongo mboka na biso la République démocratique du Congo. Pe tokozanga te kolobela pe na makambo oyo nyonso ezali koleka kati na communauté congolaise awa na libanda ya mboka pe tokotalisa mwa ba makambo ya mike. Bandeko ba bolingo topesi lisusu merci ya mingi na bino bato bo 8 ans pona koyoka ba masolo nini oyo tobongiseli bino na mokolo mwa lelo. Tokosenga na bino penza mokolo mwa lelo bolanda biso na bokebi po ete ekipe ya Radio Zoumel 1000 to kosalela bino ba analyse moko oyo penza na banzi bato mingi bako comprendre eloko nini oyo biso tobongisi na mokolo ya lelo pe pona kofungola toujours ba peuple miso pe pona kolakisa toujours ba peuple nzela. Kasi pona yango bandeko ba bolingo na kosenga na bino lelo ezali mokolo oyo ndeko mokolo moko kitoko po ete na ba sujet oyo tobongisi ezali ba sujet moko oyo boko comprendre ba makambo ebele oyo ndenge nini bato mosusu bazali kolinga koya kolalisa bino pongi oyo ekipe ya Radio Zoumel 1000 tokofungolela bino masolo ya mokolo mwa lelo pona kolakisa esika nini molili ezali pe esika nini bazali kolinga kokosa peuple wana nyonso tu ezali masolo oyo ekobetama mokolo mwa lelo. Kasi pona yango ya mbote tokoka kokota na kati na masolo na biso na kosengana na papa Botamba kuna na régie betela biso na no mwa loyembo ebongo na sima
tokota na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo, s'il vous plaît. Zumel 1000. Songi songi eboma mboka mama, baninga lelo yo namoni. Likambo koyoka malamu lukomona na miso pamba te ekoki kobebisa. Kisasa lelo yo etondi nde na bandoki, bandeko basusu babandi kobangisa biso. Bakozwaka kaka mbongo na kotekaka bato, kompani bakosalaka tokomonaka te. Eboma mboka mama, baninga lelo yo namoni. Likambo koyoka malamu lukomona na miso pamba te ekoki kobebisa. Kisasa lelo yo etondi nde na bandeko basusu babandi kobangisa biso. Bakozwaka mbongo kaka na kotekaka bato, kompani bakosalaka tokomonaka te. Songo songo eloko mabe na mboko. Hey! Bakoyebisa yo yoka balobi mpo futa bango bongo basekaka yo. Olesaka bango soki okomi na mpasi bakima yo otongi na kwendele. Eske tembe ezali mingi bakota poloko na lopitalo boni batalaka bango. Bamilobaka te soki nabimi nakomi na site, napesa mbote na moto te.
Merci papa Botamba pona loyembo kitoko sili kobetela biso bandeko ba bolingo sikoyo tozali kokota na kati na masolo na biso masolo oyo tobongiseli bino mokolo mwa lelo pona kotalisa ndenge nini bato mosusu bazali kolinga kofaire stationner bakongole esika moko pona ba masolo ya lokuta pona kolinga koambrouye peuple na ba ide na bango oyo ezali kofaire avancer peuple ata na eloko moko te pe lelo tokolinga tolobela wana nyonso. Bandeko ba bolingo na banzi lelo oyo tokolinga nanu tobanda ba masolo na oyo etali bongo ba makambo oyo toyoki ndenge nini bato misusu basaleli yango ba commentaire pe ba misusu babimiseli yango ebele ya basoi pe ba misusu basiliseli yango ba encre ya ba stylo na oyo etali bongo makambo oyo Moïse Katumbi akendeki kuna na Afrique du Sud pe na bato mosusu balandaki ye pona koluka basala ba makambo oyo bazalaki na yango posa oyo mitema na bango ndenge etindaki bango. Bandeko ba bolingo tokoyebisa bino eloko moko na banzi na makambo biso tolobaka ekipe ya Radio Zumel 1000 bato mingi basalaka ba ignore yango me boyebaka ete ezali ba biloko oyo Nzambe andimaka yango pe Nzambe asalaka ete ba makambo tolobaka eyaka kokokisama mikolo oyo ezali koya pe bato babanda koloba ete ya solo ekipe ya Radio Zumel 1000 balobaki. Bato mosusu bakotuna ba makambo yango nini? Tout d'abord, toyebisaki bino ba peuple congolais bomitungisa na bino te bozala na koyimayima te kaka ndenge tolobaki Moïse Katumbi akotikalaka kozala président ya Congo po ete na kati na mabongisami to na kati na ba révélation azali te pe kombo na ye ezali te. Nazongeli lisusu ba Congolais bozala na bino na kati na komitungisa te boyimayima pe te. Moïse Katumbi na kati na ba révélation na oyo etali bongo masolo ya Congo na oyo etali bongo moto oyo akokamba Congo na mikoleko ya Moïse Katumbi azali te kombo na ye ezali te pe akotikalaka kozala président ya Congo te. Oyo nyonso tu ezali kosalama tozali kozongela yango lisusu ezali kosala ete Nzambe azali kosala bambongo nyonso tu oyo ayibaki na Congo Nzambe azali kosala ke bambongo wana ebimaka d'une façon ou d'une autre po ete ekosila ye kaka boye parce que lokola azwaki mbongo ya peuple tekisi ba minere ebele ya Congo asali ba makambo na ndenge ya molili na ndenge na ye Nzambe akosala peke bambongo wana ekobanda kaka kobima boye bakolia yango mindele pe bakolia kaka ndenge tolobaki ekokoma na moma moko mindele bakolukela ye problème oyo un jour bakosaisir bacompte na ye. Nayebisaka bino soki toza koloba makambo oyo bokomaka yango pe boyeba ke ekipe ya Radio Zumel 1000 elobaka likambo boye na date boye na heure boye pona bozala tango makambo yango ezali kokoma bokamwaka lisusu te po boloba ete ekipe ya Radio Zumel 1000 esi elobaki yango. Bandeko ba bolingo Moïse Katumbi ndenge azali wana ata biloko nyonso azali kosala aza kosala kaka pamba meme na bakonseiller na ye baza bakonseiller moko bareveur naza kozongela lisusu bakonseiller ya Moïse Katumbi baza bareveur baza bato moko oyo baza kokanisa bakonseiller baza kopesa Moïse Katumbi baza kofaire avancer bango me baza koyeba te ke efaire stationner bango kaka esika moko bazali koavancer te pe batelemi kaka esika moko. Alors pona yango bato mosusu tomoni bagangaki balobi me Moïse Katumbi
azalaki na passeport te akei na Afrique du Sud ndenge nini po tomoni akende kosenga passeport na ambassade ya Congo pe boye komona mbala moko ndeko Eliezer ayambi ye aza kobimisa passeport aza kolakisa bino me tolobaki na bino ke bakongolais nzambe apesi bino misu me bozali ondire bato boza komona te nzambe apesi bino bambuma misu ya minene me bozali kaka baveugle lelo ekipe ya Radio Zumel 1000 akolakisa bino je nini esalamaki oyo ntango bomonaki Moïse Katumbi abimisi passeport na ye azali kolakisa ke passeport na ngai yango oyo semi biométrique na voyageaki nango pe lelo oyo ekipe ya Radio Zumel 1000 toko revele bino ba makambo po ete tolamusa bino ba peuple na pongi ba comédien oyo to ba aventurier oyo batika kosakana na esprit na bino na ba histoire ya lokuta. Alors pona yango boko yoka nyonso to tobongiseli bino mokolo mwa lelo na kosenga na mama Rosalie ozwa maloba po ete tokoka ko avancer na masolo oyo po ete lelo ezali ba makambo moko oyo ekipe ya Radio Zumel 1000 tokolakisa na bino makambo mingi oyo tobongisi pona bino mokolo mwa lelo. Mama Rosalie na pesio maloba. Merci Papa Roger pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo na banzi lelo tokosenga na bino bolanda biso penza na bokebi. Po ete na makambo nyonso oyo tobongiseli bino mokolo mwa lelo ezali makambo oyo tokolobela pona kotalisa bino bosolo to esika nini verite ezali po ete bokoka koyeba ndenge nini bato mosusu bazali kolinga kolalisa bato pongi na bamasolo ya lokuta kaka peuple oyo bato bazali koganga peuple biso tolingi peuple me landela na sese okomona bato wana balingi peuple te bazali koluka nde baintere na bango bazali koutilize kaka kombo ya peuple po ete mokili to bakongole bakanisa ete bango nde bazali na susi ya peuple. Bandeko babolingo pona ko kende mbala moko na kati na masolo oyo Papa Roger auti koloba na oyo etali bongo Moïse Katumbi. Bandeko mingi tango bamonaki Moïse Katumbi ake na Afrique du Sud ebele babetaki mololo balobi ke me tata oyo akendeki na ambassade ya Congo pona kosenga passeport ya mboka Congo pona akende na pote azala na yango passeport biométrique. Mais ndenge nini lelo oyo tokomi komona tata oyo akei na Afrique du Sud ake na mokanda nini? Bandeko motuna na bino ezalaki malamu. Mais mabe ya Congolais tangu azali komituna motuna amemaka makanisi na ye molai te asalaka bankete na ye kende mosika te Congolais asukaka kaka na question pe asuki kaka wana esili. Mais biso ekipe ya Radio Zumel 1000 na mituna na bino botunaki wana totikalaki bras croisés te tobandaki kolandela makambo ya Moïse Katumbi à la loupe. Moïse Katumbi pona to confirmer bino Moïse Katumbi a voyagé ki na passeport na ye ya ba italien akendeki na yango na Afrique du Sud. Na banzi na tango bato mingi balobi tala mama ya liboma makambo nini azali koloba. Sava ngai mama ya liboma me tokotuna na ngai na bino nani azali liboma bino to ngai. Bandeko Moïse Katumbi tango asali voyage akendeki na voyage passeport na ye ya ba italien. Passeport wana obomona kitango ndeko Eliezer akei kosala interview oyo babimiseli bino yango mbangu mpona kolakisa passeport semi biométrique na ye yango oyo tala boya bimisi yango na poche alakisi banini azongisi tokolakisa bino mayu ya nini elekaki na place wana po ete bableir bino po ete bapesa bino information moko oyo ezalaki ya information ya kolalisa pongi. Alors que le peuple congolais ndenge tolobi to ndenge Papa Roger lobi nzamba apesi bino misu
pe ba misu ya bambuma misu ya minene me boza komona te. Donc olakisa bino ndenge nini babetaki bino dada tango babimisi passeport wana makambo nini oyo elekaki oyo ekipe ya Radio Zumel 1000 tosalaki ba analyse tokolakisa bino ke bato bazali batu ya ba mayuya ya ba mafia. Moïse Katumbi akoki kozala président ya Congo te po aza penza vrai liko aza penza moto ya mayuya bandeko. Ndenge kaka toza koloba mbongo oyo ayibaki na Congo malgré ça komi benga yenda zali millionnaire ndenge kaka ngai mama Rosalie naza koyebisa bino mokolo mwa lelo ke mbongo wana kaka ndenge apesaka bimisaka nzamba kosala na ndenge ke bakongole bakolia bamindele bakolia mbongo na ye bakolia bandeko ti bokomona un jour tango mosusu bato baza komona yango impossible un jour Moïse Katumbi akotikala po pe bato mosusu baza koloba ke akotikala po ndenge nini ye moto aza na mbongo ebele wi mindele na minito oyo bazane pe mayele mindele deja misu na bango ezali na bambongo oyo esika ya bombi na bakonte mindele bayebi tango ye azali kosala bamakambu na ye oyo aza koyeba te mindele pe baza kobetela ye ba boule balobi me moto oyo malgré tout mbongo wana yibaki yango tango azalaki gouverneur na Congo a place yango na babanke lokola bamindele pe baza na bakati ya bakrise na bango oyo bakrise wana ekomi kotinda bango meme bakendeke na Chine kodefa mbongo bokanga date ya lelo un jour bokoyoka kaka mindele bakobotela Moïse Katumbi au problème moko kaka bokanga bakonte na ye bakokanga bakonte na ye nyonso tu nde bokomona esika oyo Moïse Katumbi akomona ete radio oyo na makambo tolobi ezali pamba te ezali radio ya Nzambe pe ba révélation oyo ezali ba révélation moko ya makasi oyo Nzambe a tielo boko pe andimi yango na makambo biso tozali koloba. Moïse Katumbi bambongo na ye ekosila pe akotikala po bokanga date ya lelo. Alors tozongi siko pona likambo etali passeport bato mingi balobi Moïse Katumbi bakoselaki makambo nzoka ndakendeki na ye na passeport ya ba Congolais kuna na Afrique du Sud ba Congolais bilobela akendeki na passeport ya ba Congolais nzoka ndezalaki passeport ba Italien te bengai mama Rosalie naza ko confirmer bino Moïse Katumbi a voyagé na passeport ya ba Italien oya kitaki nango na Afrique du Sud naza ko tia loboko na moto po ete na likambo naza koloba pe toko prouver yango papa Botamba changement de fréquence otiela biso ba image oyo ya ndeko Eliezer na Moïse Katumbi po na likambo passeport to révélé ba Congolais vérité esika ezali esika oyo Moïse Katumbi akanisaki te ba Congolais baza bangoto po ba dribbler bango na ba je ya kobimisaka passeport mais aza koyeba te ke bato Nzambe atia révélation kati na bango balotelaki deja bandoto pe batimbeli ye na molimo lelo tokolakisa bino esika nini ekipe ya Radio Zumel 1000 totimbelaki ke masolo ya passeport wana ezalaki ya bamayuya tolakisa bino vraie vérité esika ezali Moïse Katumbi atikalaki kovoyager na passeport wana te passeport wana azalaki na yango mais passeport oyo akitaki nango batiaki visa d'entrée donc cachet d'entrée ezalaki ya ba italien. Papa Botamba ba image s'il vous plaît. Zumel 1000 bandeko balandi mbote lisusu toyaki na Jobour awa bato ebele batiaki makelele batunaki Eliezer ake kosala nini alors ki azaka mwana mokolo lupango nalakaki bino ke mwa mituna mibale misato oyo boza nango na mitu tokotuna Moïse Katumbi Chapwe par rapport ya conclave oyo ya Johannesburg yango tozoprofite quel que soit que
azaya kolemba andimi ko accorder biso mbote mona mboka Moïse Katumbi mbote ndekoleze oza malamu na banzi naza malamu merci beaucoup mutuna ya liboso Moïse Katumbi Chapwe oye na Johannesburg bato bazo mituna olongwe kuna ndenge nini okomi awa alors que bapimela ki passeport biométrique oye na passeport nga naza na passeport na ngai ndekoleze naza na passeport semi-biométrique. J'étais à l'ambassade à Congo à Bruxelles. Je crois au moment qui va photo. Alors, j'attends jusqu'aujourd'hui pour être capturé. Donc, Nayawa, en tant que Congolais, n'a passeport congolais. Ah, semi-biométrique. Semi-biométrique. Ok. Donc, comme on a un problème exact. Voilà, parce qu'il faut Kakakola qui savait avec des preuves. Voilà, c'est son passeport. Yangoana. Donc, comme on a un problème exact. Voilà, parce qu'il faut Kakakola qui savait avec des preuves. Voilà, c'est son passeport. Yangoana. Donc, comme on a un problème exact. Voilà, parce qu'il faut Kakakola qui savait avec des preuves. Voilà, c'est son passeport. Yangoana. Tais-toi, tais-toi, tais-toi! Lokuta eyaka na ascenseur, vérité et un escalier pe ekomi. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na balanjo ya nganga na Scorpion rouge. Na Scorpion rouge ya Zoumel 1000. Mama Rosalie pardon na papa Roger. Botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo. Bandeko. Na banzi bouti komona na babilili ndenge nini. Ba jet d'esprit e outi ko salama entre Eliezer na Moïse Katumbi o ndenge to bandai komona. Bato mosusu na tango akala bazalaka komona bazalaki kotelema na ba coin ya wenze okomona aza kobelela jeu de carte lakisa mundele okomona asali ba jeu bana pa ozwi te mbongo na ekei babiloko yango nde yango oyo bandeko tango ngai mama Rosalie pe papa Roger tolobi ke nzambe apesi bino bakongole ba misu pe bambuma misu ya minene me boza komona te tolobaki yango pona nini sikoyo toko démontrer yango. Tout d'abord bandeko pona Moïse Katumbi boka mwana bino te eza na ndenge na ye. Moïse Katumbi akoki kotambola meme na 5 passeports kaka ye mutu moko wana gomona kote mosusu Moïse Katumbi Soriano, kote mususu Mukulu Mbembe, kote mususu Mwankumpulu Mwankupeta. Donc azana ba kombo moko kaka ya mystique esika kaka oyo kaka gomona ite na mboka boiso na kei na kokende na kombo ya Soriano, na mboka boende na kei bo na kokende na ndenge kombo ya Mukulu Mbembe na kombo. Donc azana na ba passeport ebele wana kutu toyebi na biso ya ba italien ya ba zambien. Donc azana ba passeport ebele ndenge boza komona ye wana. Alors botala sikoyo esika nini oyo Moïse Katumbi na ndeko Eliezer basala kibino jeu d'esprit ya ndenge obomona kabato oyo bazalaki kosala na tango akala na Kinshasa komona carte yango yo lakisa mundele okomona yo boye abeti yango yo tango osala botali boye ozwi te
oyo bato bazalaki komona bakolia bato bambongo bato wana bazalaki komona ntango akosala makambo mindele atelema na peti na ye moko boye okomona mpo babare yo baye nanu na peti na ye wana okomona lakisa mundele papa beti bakarte boatie boye lakisa mundele okomona peti na ye wana poni bo pa mundele bimi peti na ye asepeli 500 okomona babimisi 1000 zaire bapesi ye yo ntango ozalaki pembeni omoni bobi mais jango eza nango facile nango kobeta ntango ye koya kokota boye basali yo sikoyo na systeme ezalazala opona boye okei kopona nselele mundele kuta kopona ye te mpo ete wana ezalaki je ya liboso ntango moto mosusu aganyaki ezalaki je ya ye na peti na ye ndenge biloko oyo bomoni ndeko Eliezer na Moïse Katumbi bauti kosala bino nakodemontre yango sikoyo to tokodemontre yango sikoyo bandeko bomoni ndeko Eliezer aye mbango alobi ke bato baza komituna yo kendeki na ambassade ya Congo kosenga passeport mais okomi awa ndenge nini mbala moko Moïse Katumbi alobi ke te nga ndenge na ye awa na ye na passeport na nga nazalaka na yango semi biométrique na ye nango awa problème ezali te boyeboye tout d'abord côté wana déjà Moïse Katumbi akwei déjà bolanda malamu tozokende na bino malembe tito goya kolakisa bino esika nini Moïse Katumbi na ndeko Eliezer babetaki batu jeu de carte oyo babare bino esprit mais bokomprenaki te tokodémontre yango tozokende na bino malembe oh non ndenge ezali boye nayaki na passeport na nga semi biométrique boyeboye tout d'abord Moïse Katumbi lokuta na ye etenir te parce que bandeko même awa na Europe partout eloko ya liboso ekomi sikoyo soki oza kovoyager eloko ya liboso baza kocontrôler passeport soki eza biométrique na banzi bamakabo nga naza koloba naza komikosa te me bato bakoki koloba soki nakosi eloko ya liboso ezala na aéroport ya Belgique ezala na aéroport ya France ezala na Portugal ezala na Espagne ezala na Allemagne partout eloko ya liboso oyo mundele bato ya immigration ntango oza kokende mpona kosala baformalité surtout soki balingi batia cachet ya sortie eloko ya liboso baza kocontrôler soki passeport eza biométrique bozolandanga malamu mais ye alobi ke passeport onaki semi biométrique alors que en Europe déjà basi bakoma koexige ke mutu nyonso tu faza na passeport biométrique fausseté ya liboso yango wana mpona kolakisa bino ke avoyageaki na passeport wana te passeport wana ezali nango kaka symbole ndenge atambolaka na bapasseport ebele boyebi te muta mayuya ndenge atambolaka na bapasseport ebele dede na kolakisa bino sikoyo fausseté na bango ndenge esika ezalaki bandeko bino bokanisi ndenge boyebeli ndeko Eliezer ndenge ndeko Eliezer avovaka ndenge ndeko Eliezer alandelaka likambo penza ala loupe bino bokanisi ndeko Eliezer penza Moïse Katumbi abimisi passeport na ye ya pesi ye alobi na voyagaki na passeport na ngai yango oyo ndeko Eliezer azalaki na ide alingaki afungola passeport wana mpo alakisa yango nyonso mbala moko bato bazalaki na nsima basalaki signe même Moïse Katumbi botala ata misu ya Moïse Katumbi ndika atalaki mutu na nsima kamera babangaki ndeko Eliezer afungola bapage oyo ezalaki na kota kati mpo ezalaki na visa pas même ya Afrique du Sud mpe ndenge ezalaki wana soki ndeko Eliezer mpenza ndenge toyebeli ye eloko ya liboso alingai alobaki non Moïse Katumbi ebongi malamu batala mpe na visa mpo bakonfirme ke oyaki na bino bokanisi ke ndeko Eliezer abosanaki wana te mpo ntango ndeko Eliezer asaki eloko wana botala kaka ndeko Eliezer ntango azwi passeport yango abandi osala boye mbala moko ndeko Eliezer abwaki misu na nsima kamera meme Moïse Katumbi abwaki mpe misu na nsima kamera ondire basignalaki bango eloko moko mbala moko ndeko Eliezer alazwika passeport yango alakisi kaka kote elongi yango akangi azongisele te toza bayuma te toza bangoto bobo te oyo bokoya kosakana na biso na bajet d'esprit ezanga ntina bino bozokanisa nini toza bazoba
bandeko tala ndeko Eliezer na Moïse Katumbi baje baza kolinga koya kosala bato yo ndeko Eliezer ye motolobaka vérité mpona bapeple bayebi ke Moïse Katumbi aza na passeport te oyo akoko kenda ngo na Afrique du Sud ya Congolais po ete ndenge ekomi mikolo baza ko exiger kaka passeport du biométrique oyo makambo na koyebisa bino liseki te. Alors ndenge nini yo koya koyebisa batuke ya koya koyebisa batuke passeport na ngai ezalaki semi biométrique na voyager nango abimeli na aéroport nini? C'est que soki ba Belge ba lekisi na passeport na ba Belge ba komi ko salela ba makambo moniato soki Afrique du Sud etie visa na passeport wana c'est que Afrique du Sud bazali batoyo bazali ko respecter lisusu ba loi te po ete balobaki ke passeport nyo sumuta ko voyager nango à partir ya année 2017 il faut ezala biométrique ndenge nini yaza ko yebisa bino ke a voyager na passeport biométrique et puis botala kaka tangu Moïse Katumbi nani ndeko Eliezer azako asimbi passeport en salabo Moïse Katumbi loboko ezako lenga neti azwango po Moïse Katumbi abandaye ko banga monaki ke soki kaka Eliezer asali erreur alakisi na ba page bat ba komona visa te e kopesa mobulu tala kaka loboko na ye botala kaka na ba image papa Botamba tela biso séquence yango penza malamu batu botala ndenge nini abandaki ko lenga po azwa kaka passeport wana po yebaki ke danger po soki kaka Eliezer afungolaki na ba page ya kati bato balingaki bamona na bango visa ya Afrique du Sud te yango na moni ke loko bandaki ko bangisa après bato bazalaki na sima caméra ba soufflaki on dirait likambu après misu na bango tango esali bongo Eliezer ndeko Eliezer mbala mona ko banga wana azuki kaka lakisi côté longi pa azongselie ndeko Eliezer biso ndenge to yebeli yo muto lukaka ba preuve olingaki to fungola page ya esika visa zali po la na ba Congolais ba botala kutu visa na ya zwaki yango boye bomoni ba jeo bino bozo sala ba bozo kanisa biso to ba yuma bozo kanisa ke biso ba Congolais to za ba ngoto bobo ndeko Eliezer tala toyebi na biso déjà ba jeune ni elekaki place wana papa Botamba po biso to lobaka pamba te tshela bato ba image même séquence on pendant 1 minute batu botala kaka ndenge makambo elekaki ndenge nini situation ya kobanga ndenge Moïse Katumbi abandaki ko lenga po azwa passeport po bayebi ke eza passeport wana te muta voyager ki na yango oye wana ya ba Congolais ayaki nango kaka po bayebi ke lokole émission ezali eza ba biloko bayoka na déjà bien avant aye nango kaka po na formalité yokani si Moïse Katumbi mutana ba Francis Kalombo ba menteur ba grand menteur bayebi déjà ba makamba ba yu ya ndenge ezalaka ba Francis Kalombo ba siba yebisaki ke bon yaka na passeport wana mais européen sango kaka ndeko Eliezer sala neti au présenter mais après boye ba biloko ngo pendenge salami yango wana papa Botamba tshela biso ba image bomona ndenge nini séquence lekaki sika na boko comprendre ke passeport wana yango te muta voyager ki na yango wana ba yaki po ba lakisa pona ko barrer ba Congolais mais eloko ezate pe à partir ya 2017 ba voyager sous na passeport semi biométrique te on a koyebisa bino ezali vrai na tie mutu na nga bakata pe na tie loboko na ngai bakata boni balokuta ya boyoko papa Botamba tshela biso ba image botala ndenge séquence yango elekaki bomona kaka ke masolo ya ba mayuya ya ba liko botala kaka séquence yango boko comprendre eloko nini équipe ya radio Zumel 1000 toza koloba na bino po ete to examiner to décortiquer vidéo à plusieurs fois to komona ka eloko moko bomba na kiwana pe bato bazaki na sima caméra on dirait ba souffler ki bango likambu na ndenge malembe tala ndenge misu ya Eliezer talaki na sima caméra na oya Moïse Katumbi donc ba bomba ki eloko moko wana ezalaki na yango likambu ya bambata masolo bambata passeport wana yango te muta voyager ki na yango bayaki nango kaka po balakisa bato ke tala passeport yango mais eloko ezate papa Botamba tshela biso ba image ba Congolais ko batala s'il vous plaît. bandeko balandi mbote lisusu toyaki na Jobour awa bato ebele batiaki makelele batunaki Eliezer ake kosala nini alors ki azaka mwana mokolo lupango nalakaki bino ke mwa mituna mibale misato oyo boza nango na mitu tokotuna
Moïse Katumbi Chapwe par rapport à conclave ou à Johannesburg. Yango toujours profiter quel que soit que azaya kolemba andimi ko accorder biso. Mbote mona mboka Moïse Katumbi. Mbote ndekweleze. Oza malamu na banzi. Naza malamu. Merci beaucoup. Mutuna ya liboso Moïse Katumbi Chapwe oye na Johannesburg. Bato bazo mituna. Olongwe kuna ndenge nini okomi awa alors que bapimela ki passeport biométrique. Oye na passeport. Gana naza na passeport na ngai ndekweleze. Naza na passeport semi-biométrique. J'étais à l'ambassade à Congo à Bruxelles. Je crois au moment qui va photo. Alors, j'attends jusqu'aujourd'hui pour être capturé. Donc, Nayawa en tant que Congolais, na passeport congolais. Ah, semi-biométrique. Semi-biométrique. Ok. Donc, comme on a un problème exact. Voilà, parce qu'il faut Kakakola qui savait des preuves. Voilà, c'est son passeport. Et en haut, nga na baninga mosusu ya G7 toyebisi Kabila il faudrait okende yo mokotala combien de personnes se bousculent lelo pona ba poste wana bato ya G7 ba démissionner depuis na démissionnaki na Katanga tala inflation nga na ko trahir peuple te na ko trahir motomoko te parce que naza na bilan na ngai naza na vision na nga naza na projet ya société pour na sauver ba Congolais. Oh non, ça suffit, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Lokuta eleki mingi na kati na mboko ya biso. Ba prophète ya malheur baleki mingi. Lokola tokobanda élection okoyoka vote ngai bato nyonso bakufaki na maboko na yo bakobima. Vote ngai mboka ekokoma bwe. Vote ngai okozwa mbongo mingi. Citoyenne, citoyen, militant ezali eloko nini balobi yango na lopoto démagogie. Kobulungisa bino mutu na makambo ya lokuta. Voilà, Moïse Katumbi Chapwe, trop sûr ya makambo ya élection pour preuve que ça la plateforme électorale. Tozana Kinshasa. Constitution vazoto sate. Constitution vazoto sate. Constitution vazoto sate. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na balanjo ya nganga na Scorpion rouge. Na Scorpion rouge ya Zoumel 1000. Maman Rosalie pardon na papa Roger. Botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo. Ndeko Eliezer. Yozo kende kolobela Moïse Katumbi makambo ya constitution. Yo moni alinga asu koloba makambo ya constitution ngo depuis bloc kadena ekanga na lokolo na likambo ya article 10. Oyo elobela eba makambo ya ba nationalité azali na yango. Yo moni alinga asu koloba likambo ya ba constitution wana. Liboso Moïse Katumbi ndenga lelaka constitution. Likambo mukengaka ngana kotosa constitution, ngana kolanda kaka oyo constitution elobi, ngai na kosalela kaka constitution. Wana nyoso bandeko lobaka ba malobo ba mindele ba tchaki na mitu. Mais ayebaki teke yena ba mindela ngo bazalaki kidiba tangu gouvernement eko bimisa article 10. Alobela suba makambo constitution ngo. Botala sikoye ndeko Eliezer. Alobi na ye to a posé question na oetali bongo makambo constitution. Boyo kasiko réponse a kopesa soki kutu akolobata kombo constitution ngo. Akoma ko banga constitution ngo koleka kutu munduke bandeko. Alingaka lisusu koyoka kombo constitution te alors na ebandeli ndenga sherisa kiango likamge kaka ngai Moïse Katumbi nazako tosa kaka constitution ngai kaka constitution alobelaka ngo lisusu. Papa Botamba Tiela biso sikoyo toyoka réponse ya Moïse Katumbi na question oyo.
ndeko Eliezer atuni ye soka kolobela kutu kombo ata ya constitution po eta koma kobanga yango koleka kutu munduki bandeko somo eza ya koyinda. Ba image s'il vous plaît papa Botamba. Voilà, Moïse Katumbi Tchapwe, trop sûr il y a makambo élection pour preuve que ça la plateforme électorale. Tozana Kinshasa. Constitution bazoto sate, bakor bazoto sate, ni nezali ko rassurer yo ki bakoto sa calendrier wana babimisi. Les lots tozana calendrier na mboka na biso. Le 23 décembre il faut tokende na ba élection. En 2016, ce qui opposition, président Tshisekedi Andimi, atana opposition, on se peut tokende na négociation, c'était pour Kabila Kende. Mais compromis, to sali compromis kuna, to pesier une année. Tala yo moko, tous les jours, makambo vazo sala kuna na mboka. Et ça carnage. Parce que Kabila azana respecté ce qui a lobby makambo. Ce qui azana respect, il fallait à la élection le 31 décembre 2017. Heureusement, la négociation nyonso, la sous-région, l'Union africaine, les Américains, les nyonso, bazo mona makambo azo sala koma azo pinir peuple congolais. Bandeko boyoki bino moko apesi réponse na ndeko Eliezer mais alingi kutu ata mukete kolobela kombo ya constitution. Bandeko kaka ndenge tolobaki Moïse Katumbi akoma kobanga constitution na koleka kutu munduki bandeko. Po liboso Moïse Katumbi azalaka kaka komona surtout avant l'élection des États-Unis il a risqué que les gars au PSA pouvoir na ndenge ya système a pesa munu passage azalaki trop sûr okomona kaka ngana zo respecter kaka constitution biso kaka constitution ato tuni question mususu biso kaka na sima ya constitution le lalo ba la lisusu likambo ya constitution ngo depuis ba yaka ko talisa article 10 alo belanga ngo lisusu ayi na kutu kombango constitution linga tu ata kutu kolobango tetala ndeko Eliezer alobine likambo constitution a komi ko répondre na makambo susa linga ata kutu koloba kombo ya constitution ta komba ko banga constitution ko leka lokola munduki bandeko omoni poete ya bandaka koloba ba malobo mindele ba tchaki na munoko mais ye moko azwaka beta ya kotanga constitution yango te soka azwaka ta ya kotanga constitution yango na ba serio na alingaka banda kutu koloba te ko ndenge zaliwa na kaka constitution alingaka loba te mais siko koma ko banga yango koleka munduki depuis constitution ne kangaye bloc cadena na lokolo omoni akoma na somo ya koloba kombo ya constitution mbwa papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Congolaises, Congolais, chères sœurs, chers frères, l'évolution de notre pays m'amène à partager avec vous ma vision de l'avenir et de vous proposer une nouvelle voie pour agir. Je me suis engagé en politique pour défendre les valeurs fondatrices de notre nation, l'unité, la paix, la justice et le travail. Je me suis aussi engagé pour offrir à nos enfants un avenir meilleur grâce à une bonne éducation et à de bons emplois. Donner aux familles de quoi se nourrir, se loger et vivre en sécurité. Autrement dit, permettre à tous les Congolais de vivre dignement et dans la paix. Ce sont ces motivations qui m'ont poussé à m'engager en politique. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge. Na scorpion rouge ya Zoumel 1000.
Maman Rosalie pardon na papa Roger. Botie la biso makambo yo penja botie la biso makambo. Bandeko. Moïse Katumbi aza kozwa biso ba Congolais lokola bazoba penza. Aza komona biso penza ko bayuma. Bayuma o ndenge tozalaka na tangu ya Deuxième République. Mazoye bateke ba Congolais aussi to lamuka. Tout d'abord, bandeko. Nako éveillé bino na eloko moko. Oyo ezako laksa ete Moïse Katumbi. Babiloko nyonso aza koloba. E uti epai na yete me bakomeli ye kokomela. Pe ba scorpion noir na biso. Oyo balandelaki ba makambo oyo. Bayebisi biso balobi ke ndenge bomoni Moïse Katumbi abandaki ko pesa maloba wana nyonso. Bomoni ndenge misu na ye ezalaki braqué. Balobi bakomaki yango na tableau moko ezalaki na sima ya kamera. Donc bakomeli ye nyonso. Ye sikoyo azotanga yango na bomoni misu na ye ebandaki kosala ba mouvement te e fixé kaka na sima na po azwaka moyen ya kotanga. Bakomelaki yango soki pe na ba Francis Kalombo soki pe na ba Olivier Kamita tutoyebi te. Donc bakomeli yango ya minene ezalaki na sima kamera. Après aza kotanga yango aza koloba. Bandeko bo observer lisusu yango malamu botala ndenge aza kotanga makambu yango bakomelaki ezalaki na sima ya kamera. Bo fixe yango lisusu topesi bino 1 minute po bomona mosala nini tosali poto démasquer tatoyo azali penza ko mérité te azala mokonzi na mboka na biso po ete ba anomalie ezali ebele na o etali bongo kibomoto na ye. Botala lisusu ba image yango malamu bo observer bokomona ndenge nini misu na ye ezalaki braqué kaka na sima ya kamera esika ba komelaki ba makambo aza kotanga ezali mawa pe pasi. Ba image s'il vous plaît papa Botamba. Zoumel 1000. Congolaises, Congolais, chères sœurs, chers frères, l'évolution de notre pays m'amène à partager avec vous ma vision de l'avenir et de vous proposer une nouvelle voie pour agir. Je me suis engagé en politique pour défendre les valeurs fondatrices de notre nation, l'unité, la paix, la justice et le travail. Je me suis aussi engagé pour offrir à nos enfants un avenir meilleur grâce à une bonne éducation et à de bons emplois. Donner aux familles de quoi se nourrir, se loger et vivre en sécurité. Autrement dit, permettre à tous les Congolais de vivre dignement et dans la paix. Ce sont ces motivations qui m'ont poussé à m'engager en politique. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zoumel 1000. Maman Rosalie pardon na papa Roger. Botie la biso makambo yo penja botie la biso makambo. Bandeko. Oyo eza komona na kaka ke bakomeli ye yango penza ya kokomela ko eza siko na sima kamera bakomi yango minene yango na bomoni ke ndenga fixe misu wana moyen kuta kanga misu bo eza ta tiki yango kaka ya kofungwa mapo atanga ka yango penza bandeko bakomeli ye ya kokomela na mawa bandeko soko zali mutu ya esprit okoyeba ke Moïse Katumbi makambo nyonso tu bakomeli yango eza na sima kamera za kotanga yango ya kotanga bato baza kokanisa toza bazoba bangoto bobo penza ko baya kosakana na esprit na biso. Moïse Katumbi ndenga za kotanga ngo ndire oyebi soki ba japonais basali robot sika ba japonais soki basali robot sika tango ba mekaka yango avant ba expliquer na public ke to sali robot boye tango ba mekaka yango na coulisse ndenge kaka Moïse Katumbi boza komona ndenge azako loba botala kaka on dirait robot tala kaka ndenga telemi na ndenga azako loba na ndenge misu na se fixe kaka esika moko bozomona kaka on dirait
tango ba japonais basala ka robot avant ba lancer yango na public ba mona bazana na coulisse baza ko tester yango botala kaka bandeko botala ozomona na kaka lecture moko oyo basaleli bakomeli yango ya kokomela sikoyo yende nga zali wana azobanga soka bouge mbuma misu tango mususu ba lettre mususu ekoko kima ye na kidiba yango nomoni a fixe kaka mbuma misu yango ezo bouge te telemi kaka bopo atangaka nyonso mpo soka ameki kosala ba clin d'œil wana ba lettre mususu ekoko kima ye na ndenge kidiba kosala ba erreur yango na bomoni atelemi kaka fixe kaka misu na ye aza kotanga bakambo bakomeleli na nsima kamera ezali mawa pe pasi makambo toza koloba bozwa yango liseki te eza komonana ezali mawa pe pasi papa botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Zoumel Mil. Congolaises, Congolais. Ce combat pour le changement a été synonyme de sacrifice pour ma famille, mes proches et moi, mais je sais que ce n'est rien par rapport à ce que vous en direz chaque jour. Ce combat pour le changement a été synonyme de sacrifice pour ma famille, mes proches et moi, mais je sais que ce n'est rien par rapport à ce que vous en direz chaque jour. Oh non, ça suffit, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na balanjo ya nganga na Scorpion rouge ya Zoumel Mil. Mama Rosalie pardon papa Roger. Botie la biso makambo yo penya botie la biso makambo. Peuple congolais soki bokozala éveillé te pona makambo mosusu batu mosusu bayebisaka bino ezali mawa mingi. Boyoka nanu maloba oyo Moïse Katumbi azali koloba. Aza koloba ke komba oyo aza kosala yango ezali sacrifice pour sa famille, oui wana tondimi et mes poches. Et là, tes poches. Mais si ko toza ko mituna bande ko ba congolais botala munene oyo Congo ezali na yango botala nombre ya population tozali na yango Moïse Katumbi ata kutu balobi oyibaki mbongo na katanga na ndenge ya kosakana te me tika kosakana na biso ba peuple congolais okoloba na ba peuple ke ondimi kosala ba sacrifice pona ba poche na yo donc ba mbongo na yo ba bien na yo. Mais siko Moïse Katumbi yebisa biso nan yo lingi yebisa na ba peuple ke olingi koma président po osilisa ba pasi ya ba congolais na ba mbongo na yo ya ba poche na yo bino bozo sakana na ba congolais bien comment Moïse Katumbi yo za na mbongo combien oyo okosilisa ba pasi ya ba congolais nyonso tu olie lo batake soki na komi président na économie ya mboka oyo ndenge toko travailler toko sala bona mboka yo za koloba ke te poche yo za na combien Moïse Katumbi boza komona bato mosusu na badir na bango kaka soko yo ki oza komona ke muto oyo azo mériter dans la président ya Congo et puis eza kolakisa ke c'est un grand voleur pona nini na lobi boy tango aza koyebisa bino ke a sacrifier famille na yepe ba poche na ye siko koloba ke ba pasio aza koyebisa bino ka kosilisa yango na ba poche na ye donc na ba mbongo na ye privé nde aza koloba ka kosilisa ba pasi ya ba peuple congolais mais bandeko ba peuple congolais bino moko pe bo mituna nano ata kutu balobi tatu ayiba mbongo aza na ba mbongo ya mingi mbongo boni oyo azali na yango oyo ya kosisa ba pasi ya ba peuple congolais. Mobutu kuta salaki 32 ans azalaki na ba milliards ba mbongo ebele malgré ba mindele ba salaki ba manœuvre pour ba disparaître ba mbongo mususu après liwana ye mais to tikalaki nanu koyoka te sika Mobutu alobi ke na compte ya ba poche na ngai na sali sacrifice pour na bino ba peuple Mobutu alobaki yango te Mobutu azalaki koloba toujours ndenge nini mboka
bakotravaille mpo ete économie ya mboka emata mais oyo moto akomi koyebisa bino mpenzaki akosala sacrifice mpo na bapoche na ye donc oloba ete Moïse Katumbi aza komona bakongole bazoba ke na mwa tumbongo oyo azali na yango ngai nabengi yango tumbongo par rapport à grandeur ya Congo. Moïse Katumbi aza na eloko te oyo akoya kosilisa pasi ya Congo. Moïse Katumbi aza na eloko te batika kolengisa bino bandeko bapapa bamama. Moïse Katumbi aza na eloko te wana eza bambangisa munene ya Congo. Nde siko Moïse Katumbi alingi asalake na bapoche na ye nde na babien na ye nde ya koki kosala nyonso mpo peuple akoma malamu mpo na nini boza kolinga kosakana na bato boye na bacontrat oyo asasine na bamilili mindele wana bayebisi ye balobi ke soki biso soki yo osali makasi ozwi bokonzi ale biso okopesa biso boye okopesa boye biso tokosala boye yango naza koya tala Moïse Katumbi ozozwa biso lokola bazoba ozokanisaka toyebi politiki te obie ndenge nini kaka yo koya kosilisa pasi ya Congo mbongo ya modele ndenge nini ozali na yango ata kuti balobi oza na bamilio me kosakana te kosa bato oyo baza bazoba me ngai mama ozali koya kokosa ngai te mpo ya koyebisa nga lelo ke na bapoche na yo nde olingi osisa pasi ya peuple congolais ela mpo na nini boza kolinga kosakana na bato boza kozwa bato lokola bazoba obie koma na ba discours yango za kotanga o basi bakomeli eza kuna na sima kamera za kokata ko cliquer ko sala clende ya misu te po zobanga ke soka salika clende na misu demo e ko rater aya ko sala erreur atiki yango kaka boye bande ko ndire robot mutu ataku tu balobi mutu yango aza kotanga magaba komeli bouger kata mbuma misu ko mais ya tiki yango kaka fixe bo pas zobanga sino te 2 à 3 lettres ko louper mbala moko ala sala erreur mawa trop au président ya Congo. Ba peuple congolais monde baza ko sakana bino. Na mona ba président ya mokili basa ba discours na moyo kana ntesika président moko alobi ke na ko sauver peuple oyo pe na sacrifier ba poche na ngai. Ba poche na yo. Économie ya mboka yo za ko compter ke yo ko aider peuple na ba poche na yo. Moïse Katumbi. Lelo soki président balobi ba sala calcul. Ba ye ba soki oza na combien? Malgré yibaki ba richesse ya Katanga osana mbongo ko sauver Congo mobimba te bazoba nde baza koyoka na ba discours ya boye ezali mawape pasi mais yoka papa naza koyebisa eloko moko ezali prophétie ya makasi ekolongwa pete ndenge eza kobima na monoko na ngai ekei deja ekangami yo na nzoto pe ekotikala ndenge wana yo ndenge ozali wana Moïse Katumbi okotikalaka jamais kozwa bokonzi na Congo okosala nyonso bambongo na yo kobimisa oko corrompre bato bambongo kokende mais okotikalaka kozwa bokonzi na Congo te po ete na kati ya révélation divine kombo na yo ezali te oyo makambo na yebisi yo Moïse Katumbi kanga date ya lelo pe yebanga ete mbongo yo plaça na ba compte awa na ba libanda ya mboka na bapoto mindele baza kobetela obul mukolo ezali bakolukele raison moko bo bako bloquer ba compte okomona makambo ngai mama Rosalie na yebisi yo pe mokili kolobela yango ba congolais bokanga date ya lelo makambo ngai na lobi pona Moïse Katumbi pe tokotunana papa botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Chères sœurs, chers frères, pour y arriver, il est urgent d'agir. Il faut s'engager. C'est pour cela, mes chers compatriotes, que je serai candidat à l'élection présidentielle dans notre pays, la République démocratique du Congo. Soki omoni moto mosusu azali kolinga mboka na yo tuna ye auti wapi ye aye koluka intere ya se ya mabele cobalt cuivre na shaba ye diama ya mibana mbujima ye bientôt pétrole na bazaïr. Je me suis toujours battu pour m'en sortir. J'ai travaillé avec mes mains. J'ai porté des caisses, des charges lourdes, c'est des caisses, des charges lourdes, c'est des caisses, des charges lourdes, c'est des caisses, des charges lourdes. Notre terre regorge de tant de richesses. Le diamant du Grand Kasaï, le coltan et la cassitérite du Grand Kivu, le cobalt, l'étain, le manganèse, le cuivre du Grand Katanga, l'or, le fer, le coton de la province orientale,
le pétrole du Bas-Congo, le bois et les cafés du Grand Équateur, l'huile de palme du Grand Banduntu. Soki omoni moto mosusu azali kolinga mboka na yo, tuna ye auti wapi ye, aye koluka intere ya se ya mabele, cobalt cuivre na shaba ye, yama ya mibana mbujima ye, bientôt pétrole na Bazaïre. J'inscrirai la lutte contre les changements climatiques dans nos priorités. Lokuta eleki mingi na kati na mboko ya biso. Ba prophète ya malheur baleki mingi. Lokola tokobanda élection okoyoka vote ngai bato nyonso bakufaki na maboko na yo bakobima. Vote ngai mboka ekokoma bwe. Vote ngai okozwa mbongo mingi. Citoyen, militant, ezali eloko nini balobi yango na lopoto démagogie. Kobulungisa bino mutu na makambo ya lokuta. Qui est notre capital humain. Chaque Congolais doit pouvoir accéder aux soins de santé de qualité et disposer d'une couverture universelle. Lire, écrire et compter doivent constituer le socle minimum d'une éducation de qualité où les enseignants auront la charge de former les Congolais à la vie. Mon projet est ambitieux. Soki omoni moto mosusu azali kolinga mboka na yo, tuna ye auti wapi ye, aye koluka intere ya se ya mabele, cobalt cuivre na shaba ye, yama ya mibana mbujima ye, bientôt pétrole na Bazaïre. Bandeko na banzi bouti komona bino moko ndenge nini ba discours ya boye yango nande elalisaka batu pongi po ete toyoka ebele na Congo bato bayelaka biso ba promesse o moni ke ukanisi ete likolo ekofunga manzamba kiti pe nyonso échanger na Congo bayaka pe kaka boye mais tomone eloko te. Moïse Katumbi soki penza azalaki na bolingo ya Congo alingaki a créer bakatakatanga te oyo akanisaka ete histoire wana bato bayebi yango te lelo aza koloba ke o na Kivu kuna baza koboma bato bakatakatanga wana. Est-ce que akozala na courage lelo ayebisa bapeuple congolais vérité ya bakatakatanga? Mais toyebi yango dossier ezali. Moïse Katumbi akozala na vérité ayebisa biso bakaminio na ye oyo ezalaka kuna na Katanga oyo bakomaka akuna matata bakamio na butu nyonso ebandaki kobimisa ba richesse ya mboka. Est-ce que akoyebisa biso bambongo wana nyonso twatiango wapi? Botika kosakanaka na bato bozwaka bato lokola bazoba te. Moïse Katumbi toyebi ya mingi pona yo mais kokanisa teke biso bakongole toza bazoba tozali na kafumba ya dossier oyo lelo soki tolobi totanda bamakambo nyonso tu na ndenge ba richesse na yo ebandaki kobima kokota na Zambie epi bato baza koya kozwa yango po ekendekende na bamboka mosusu kaka avion na yo jet privé na yo wana oyebi ba rotation boni esala oyo emema ba richesse mosusu awa na poto olingi toloba nyonso batelaki bomoto na yo peuple congolais obino boza kosakanela nde mwa groupuscule ya bakongolais moko boye oyo bayebi makambo te baza kolanda yo mpo na mbongo mais biso bakongolais oyo totimba mpe totimbela oyo toyebi bamasolo ya mboka depuis Mobutu azala yo koya kosakana na biso te sakana na mwa bangungi oyo baza kolandelanda yo mpo bazwa bambongo banini mais bato lokola biso ngai mama Rosalie na ndenge penza esprit oyo na kotisa depuis Mobutu azalaka ti lelo yo moto lokola yo ya kosakana na nga ekosimba te po
moto moko ta koya ko convaincre nga po aloba ete Moïse Katumbi azalaka na mbongo na ye nayebi ba génie surtout yo sala lelo po koma na ba mbongo yo mais yo kana za koyebisa eloko moko kanga maloba wana Moïse Katumbi o naza koyebisa yo pe na tie peuple congolais à témoin okotikalaka jamais kozwa bokonzi na Congo ba occidentaux nyonso tu bakosala tu po babanda koapuye yo po yo ozwa bokonzi ba mission na bango ekobanda kosimba te à chaque fois soki babandi masolo bakokoma quelque part nzamba kotia kale pe bozongi lisusu a zéro tango nyonso bazali kolinga kosala likambo po yo okoka kobima na lidusu po ozwa bokonzi na Congo nzamba bokobanda kokende kokutana toujours na bakale nzamba kobanda kotiela bino pe bokobanda toujours kozonga a zéro wana kanga malobo ngai mama Rosalie na ebisio pe yebaka yango ba mindelo nyonso baza ko supporter yo lelo lobi bakokoma binemi na yo pe mindele wana bango kaka bako créer yo ba problème ba mbongo nyonso yibaki na Congo bako bloquer yango pe kokota na ba banque na bango okozwa ata 1 centime te kanga malobo naza ko yebisa yo Moïse Katumbi okosouffrir na ndenge moko kosakana te pe ekomema yo meme na maladie okobela grave ba congolais makambo na lobi bokanga date ya lelo po ete ezali ba makambo na sina lota yango pe na mona yango na yebike nzamba kosaka te nzamba lakisanga vérité bokanga date ya lelo pe bokoyebisa ngai papa Roger na pesi yo maloba. Merci mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bande ko babolingo na banzi to suki awa pona lelo po ete minute na biso bapesa ki ekoki po lelo ebongi malamu to libérer esika avant po ete bande ko mosusu bakozala na masolo na émission na studio ya biso yango na tozali ko libérer place bande ko na banzi na onyo tolobi bozali bato oyo bino moko pe bozali ko raisonner congolais ya lelo oyo asala 32 ans président na tango Mobutu ayebi ba réalité ya makambu akoki kozala paniqué to akende na mouvement te na ba discours oyo ya bandoto ya baba ya Moïse Katumbi oyo ezali ba discours moko ya bandoto ya baba ba promesse ya bandoto ya baba okomona mutu aza koyebisa bino ba congolais ke aza ko sacrifier même na ba poche na ye mais ndeko bomituna mboka munene lokola Congo bino bolingi boloba ke mbongo ya Moïse Katumbi akolesa yango Congo mobimba ako satisfaire ba besoin ya ba congolais nyonso tu mboka mobimba mais tala ba discours aza koyela bino aza koloba ke a sacrifier ba poche na ye. Ça c'est quoi ça? Bozolingo kozwa ba dokola ba zoba ou bien comment? Soki lelo ba lobeta ba sala pe ba calculer ya ba mbongo ngo Moïse Katumbi aza nango. Okomona pe ekosisa ba besoin nyonso ya bato baza na Kinshasa te soki balobi penza bazwa ba mbongo na batia na ba banki ya Congo babanda kotala ba besoin ya bato nyonso baza na Kinshasa ekosilisa pe ba besoin na bango te ebongo ya zakolo ba poche na ye pe aza kotalisa bino ke ndenge nini ya kokosala po alesa Congo mobimba bomona kaka ke muto oyo aza koreve mpo na ye aza koloba ke mbongo ya Congo e mbongo na ye ya poche na ye yango wana nde ekosala mpo na Congo baninga bayaka balobi ke ekonomi ya mboka na biso soki to travailler yango malamu ekoki kosala makambo mpo na Congo mais ye aza koya koyebisa bino ke bapoche asacrifie bapoche na ye n'importe quoi boza kolinga kozwa bato lokola bazoba mais boyebaka yango ete kaka ndenge tolobi Moïse Katumbi amata akita akozwa bokonzi na Congo te po ete kombo na ye ezali marke te na kati na révélation ya bakombo oyo bato bakozwa bokonzi na Congo pe après Joseph Kabila kombo ya mutu mususu nano emonani te après président Joseph Kabila toza koyebisa bino ke kombo ya mutu mususu nano emonani te bokanga bakambo toyebisi bino pe bokomona ekosala makaka ndenge tolobi tant que kombo ya mutu mususu emonani te ata ba élection ya 2018 tant tokokoma bakota ba décembre nzamba kosala kaka likambo moko ekoya oyo ke ekosala mobulu élection kozala te kaka bongo ti nzambe ako révéler kombo ya mutu oyo ako remplacer Joseph Kabila nde akomonana bokanga malobo toyebisi bino soki bochete mbena yango tokotunana nzambe akosaka te pe boyebaka ete tango oyo tozali na kati na prophétie to ba prophétie ya papa Simon Kimbangu oyo ezali kosala ba œuvre nango
bato mingi bazali kibiba pe baza ko comprendre te. Bandeko ba bolingo tokomi na suka ya masolo na biso tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zoumel 1000. Merci. Zoumel 1000. Zoumel 1000 Rotterdam et Ndimio. Zoumel 1000 Mama Rosalie Oumela Tozana Besenga nde ya mwasi Odette Mbongo Mama Rosalie de makambo. Mama Rosalie balobi yo makambo. Donc ton Rotterdam est confirmé yo. C'est que ozali penza moto na kati ya bato. Donc bandeko nyonso soki Zoumel alobi likambo fo bondimaka po Zoumel akundolaka makambo oyo ebombanga mpenza na se ya mai ya bimisi yango oyoki Zoumela radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengika Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zoumel. Avez raison. Aïe! Président Bolise, tout cela sananga, beto na beto mosaïko yoyo, lusolo yoyo. Adiansi mokomba koba, adiansi mokomba koba. Allez, touchons ça. Adiansi mokomba koba, adiansi mokomba koba. Jean-René Kolo, Mambalantu. Papitolas. André les Safoutiers, Adas, Kimabita, Alain Jabba, et Fidé de Fer. Yari Kilumbu, Peka Bangobigoko, Ko, Sami Sasseur, Nono Makandila, Fier, Jean-René, Tuzolane,
basango nini oyo bino bokonde kozela na banzete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzete mbala ya nsima biso bokozumel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.